Mervin, natindelo super glue ou bien gorilla glue oya makasi wana po na yo kokanga po yo ozokipe vi na yo te ou bien vi ya mobile na yo te oya kaleso etomboka wana ozo finga matondo sans raison. Mais pourquoi motema mabe ya bongo yo ozo finga mama oyo alakisi bato nyonso qui a trouvé Corée Alexandra, a trouvé Makamutubo et Kuna. Mais yo pozala ina Canada yo la mite yo la nika musala nana makamnao. Pour nini siko na stima oyo kofinga bato. Soki osepelite kanga. Soki okoko kanga te otia gorilla glue ezala makasi na monde entier. So otie penza kangami. Kanga penza bien. Et Matondo ne mérite pas ça. Même si c'était pour le buzz, regardez les sacrifices au Maman Nasalaki. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui cherche le buzz, qui s'est déplacé. Ce qui buzz, Nassima Beza Nasalani a s'est déplacé, à Zalaki Wana, téléphone naïe, chargeur naïe, énergie naïe. Tu vois, même si c'était pour le buzz, ben, sacrifice nous au tout autour, il y a effort, il y a maman. C'est elle-même qui a pris même responsable. À combien le roi Maman Leki, il y a Alexandre. Avant tout à moi bordi, tu as les côtés positifs. C'est grâce à cette dame, tout le monde a été informé. Donc elle mérite quand même mon considération et estime. Beaucoup de personnes ne vont pas le faire. Et en plus, biso toza à 16 heures de vol. Nabango. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui était sur place, à tourner dans Zamba, à Keboy, à Zopé Sabiso, bah image, à Sali Live, tout ça. Cette dame mérite vraiment moi bisous, moi applaudissement, moi reconnaissance, mon robot. Vraiment, maman a mérité bordi loanati. J'espère vidéo Sali, to comme ça bola munyo sozo baté. Ozomona. To comme ça bola muzo baté. Je pense que 60 000 personnes au matin qui prennent Alexandra, c'était toute l'Afrique, le monde entier qui connecté. Parce qu'on a minute, on a effort, on a son information, on a son Facebook, en retour à Zuni. Tout baiser, on a les tout à reconnaissant. Tout à reconnaissant. À l'attaque le roi Nzoto, on dirait, il y a des mamans qui era là, nini, era yo, era, tala. Mais era, on a un contrat depuis 4e mois. Si l'autre on a 10e mois, ça fait 6 mois. Contrat c'est qui a 3 mois. Tu l'autre 3 mois tabisi. On va s'en être zouani. Era c'est là non mbay. Le bat bay ba contrat ngana yo. Contrat ngana yo eza. Yo na basi na yo. Nga pena mibali na nga. D'accord? Yavi na za mobile ya batu merci. On continue na permission na era. Oh, bien ma bokende ko bengi. Era continue live na permission na. On continue live na permission na. Era yo ko tan sana ma bo kilono te na Suisse. To no ma mnyo so bat ba. O ko tan sana ma bo kilono te na Suisse. Ozaki na Goma, oluli mwasi. Mwasi ebisio na bonya ngama kamna Karim Mokonzi. Mwasi abenginga. Ba pasenga yo. Okomika ka ozotulisanga ozo na diebiso kaka yo olia poison na Goma olula mwasi to olula mwasi te combien de basi oyo luli na Goma mboka poison obangi atate babo kelo diarrhée na mboka wana so monika mwasi olingi heureusement bana Goma pe ba mitika te ba onyo so bazaka na wifi so eka ko benge be na bo ba problème na mami na bo ba problème na mami abo ba problème na Karim Mokonzi yo te yote mte wagina ide o de la chinoise nanga tina Goma yote ndeba tikele bote mwana ndako na mwana est-ce que ngana ko serre yo na tikelo ndako na jeune fille o batikele bote tala muninga yo batikele jeune fille bakie na alliance bakangele na ndako azata na ide mabete me yo Goma pamba kana na sima oluli bana oluli. C'est qu'on a gomo sali bon c'est que na Kinshasa non le bani c'est que mkono nyete Kinshasa wana la folie et l'on a une poto tous on a ba folle joyeuse ba fou heureux azani liboma déclaré l'hôpital mais ça a permis de conduire azana clé ndaku ayebi pe au champ akenda pe ko benda mongo na banque en fait tous on a ba liboma moko boye sexy
Nous avons une folie sexy au Congo, en Europe. Au moins, ah, les bombes à Congo, tout le monde a bien été pour nous. Environnement, c'est la saleté. C'est que nous avons fait monter la foule. Balia a bien été au côté de nous avons fait ma poubelle. Mais puis, ce pote est propre. Les bombes pas comme propre. Ah, Wi-Fi est partout. Les bombes comme un Wi-Fi, téléphone. Maman, combien? Tu as sirène. Tout ça, basé délai. Mais ce qu'on a basé dans le format, il y a environnement. Donc, environnement, ça permet de mettre. Et les mamans qui sexy, il y a folie dans le pour bango so bazali soko zu sirène soko ezaki requin ou requin ya niao yé mo bazali na place à matondo ero a expliquer ça tant le premier wana maille ezaki na 300 000 ml. Après qu'on est allé, à gauche il y avait un yacht. Après le yacht, il y avait une famille qui nous ont dit, il y avait une fille attachée. Maintenant elle crie. Maintenant quand je suis arrivé sous l'eau, sous bois, dans le pont, médium a dit. Maintenant, moi, quand on m'a écrit, arrête de raconter ta vie, les amis, c'était difficile. Les amis, on était là-bas, Sur les amis, ok, j'ai nagé 2 fois. Malheureusement, quand je suis arrivé sur le sous-bois, j'ai vu Alexandre sous-sol. Mais je ne pouvais pas aller trop loin. C'était difficile. Je pouvais. Yosa capable de sauver au Canada. Au moyen de la veste à Moutabou, au moyen de la bracelet, na pointé de sapato. Pour yo na matalana na kukanga basijaba. Na yo ko lisusu tala. Tanga lisusu komba bana biso kuna na live na kuzoba. Keba na yo. Alors les amis, à commencer à l'enlever ma vlog. Les amis, comme je vous avais dit l'autre fois, écoutez ce que Cédric dit. Et là, on a discuté avec lui en privé. Si on a vu, combien de papiers et de rapports sur côté de la police scientifique au Canada? Combien de papiers au côté ici? Comment tout sur les réseaux sociaux? Même si la police à Canada, soba bien que Canada. Au moment où Likambo Lukio, Alexandre, tu sais que mon limono, y'a besoin de Canada, à la Sabiso bateau, baboma qui est TikTok, à Sangana, ba policier. Bon, il faut respecter mon limono, bon, bateau. Tu sais que mon limono, Alexandre, mutu toro sale lo live ya buzoba, y'a besoin na mutu. Yako zwa bango. Donc, il y a comme un médium. Aujourd'hui, ça va indice, aujourd'hui, on a une communauté sensible. Et l'objet que ceux qui n'ont pas l'infraction est individuelle. Ce n'est pas à toi une petite salope de TikTok comme ça, tu viens, tu vas t'attacher. On va lier à tout crime. Bazo c'est la autopsie, Bazo c'est le rapport scientifique. Et toi maintenant, au commis Colombo, inspectrice, Donabeja, il y a une analyse. Yamanayo. Avant d'aller 3 quarts, et ça les bien, quand on a 3 quarts, on a moutonné 20 000 sous le roi Bibon. Bah comme c'est le message, bah pas je vais casser l'homme. N'a voyé le lobby. Le lieu d'aller à Vangoué, n'a pas eu anniversaire, n'a pas eu le lobby. N'a pas eu le lobby. Ah, il y a le mot comme inspectrice. Alors vous savez, je suis juriste. Il y a autant de bandes à TikTok, vous avez hôtesse. Nous avons un steward. Bateau va quel bon bateau va le écouter, n'a pas chargé l'autobus à la base. Aux acquis steward, sauf que là, je pas me poser au combien avion par nous, la mesa, au bimisi, coca, piquer, au meli, sandwich, au la moi, je suis hôtesse. Le long, le mot hôtesse, même pas une année. De l'hôtesserie justice juridique. Nous avons mis à l'avion. Je travaille à Charles de Gaulle. Bien on est bon le chauffeur et l'ambassadeur c'est un gars qui est bon marché. Ils ont qui prend un métis, azo comme ambassadeur, il y a un ambassadeur. Il y a un bon marché ba métis basé brûlé. Pourquoi tu n'as pas toté? Pourquoi tu as pas chauffeur na boule parce que à côté ambassadeur on a ambassadeur on peut se visa. Quel est au Canada?
ozonika no avion ozonika ba toilette allez tango ça snap ozokita Charles de Gaulle ozana badge bato bawana tozotesa solo nzoka steward onika ba avion lelo komi juriste lelo komi avocate donc yo tanga na TikTok année passée hostess steward il y a pas longtemps na makambo ya Anna osalaka na service social lelo komi avocate yo ozalaki ndoki yo ozalaki ndoki lelo napesi Sandra raison Sandra esanga boyebi mono te mutu te matala no mito yo tanga anoka na TikTok université aussi na TikTok okomi avocate okomi médecin na oyelo lobby oyeba sujet sensible au commission bagé aux hommes peut utiliser en français les amis écoutez ba Facebook a bana batu ba Facebook a bana batu bilongia bana batu mutakufi na Canada enquête ça na TikTok na Paris mutakufi na Canada okenda Canada te oyebi Canada te mutakufi oyebi ete mais enquête bandi wapi na Paris mutazo kanga ba tuer asa na Paris na live à TikTok. Est-ce que toi tu es normal toi? Pardon Badi. Pardon. Pardon. Bozo na niveau les bons mambogo. Moi na batakufi na Canada. Babomi na Canada. Même mutakomi Colombo. 24 éconos des enquêtes. Azana Paris na TikTok. Quelles sont les informations na ba trace, ba propos na ba Facebook na ba commentaires. Regardez, lisez ici. Vous voyez ici. Vous voyez Bumbafu. Voyez le lobby. Alors ici nous avons ces garçons. Partagez qu'on retrouve ces garçons. Tata nous dans la prison. Yo dans la prison au Tchad. Même ceux qui battent les standards bangwa nous ont sur Facebook. Yo juge a au cadre de décision ya buzo bano na TikTok. Vous avez zengi yo. Ba pandora mususu en mode français. Là, tu ne vas pas lâcher les dossiers. Donc, Ozaki, Okangamaki, Anna. Anna, tu as on a pose pour ici. Pour botter le bifo, il faut expliquer que tu as poil na sima. Quand on a pour dossier à beauté na ici, il faut cotiser mon belé pour la matin Alexandre. Pour Alexandre, on t'a payé simino. Pour moi, on peut mater. De te tirer nous la pause, pour cotiser mon matin. Donc, 30 secondes aussi dans le dossier à Anna, je soutiens Anna, aussi comme Kilibit, la sœur d'Alexandre. Oui, je me porte garant sa sœur. Je prends ce combat à cœur. Combat. Parce qu'il fallait annoncer à Ponkunana Matondo, Tondi Makumbana. Si tu es vraiment une militante sérieuse, il fallait foutre habiller, yo pour la liba maman Matondo le ciment, yo pour le binaye Kumba. Donc, yo vendu dans la kit na yo. Ma maman Matondo bateau bazaki sur place. Tisiko bazane mbisi ya moto abomite. Yo na Paris na TikTok na belemo zo lokota na ba commentaire ozozwa nde yo ndo ozana ba trace ya maman. Vraiment cette fois-ci na ça stressé. Ata maman na ngandi makate ba stressé nga. Mais vraiment lelo na ça stressé. Na yiko adresser na Karine Pandora. Biso tokanisaka que bino bato bova na poto bo bénéficier que to yebité. Bo bénéficier que ba traitement pamba, bo bénéficier que ba kisi ya pamba. Kenda ata l'hôpital ko mama nanga. Chéri nanga kenda ata l'hôpital ba tala yo motu wana. Po motu wana on dirait ezotambola souviens. Nazo se rappeler mbala simalaire inondation esalamaki na RDC kuna na Nakini. Yo yakaki bato bakufaki ebele bato bakufelaki bandeko na bango ya cher. Yo yakaki osikaki bango bakufata.
parce que bango bafinga kanga na TikTok il faut bakufa bataki 100 nazo se rappeler mwana yo Alexandra akufi yo yi ko se moquer na mama na ye Karine Pandora ebembe na yo Karine Pandora yo boti babana na yo ya ba cheveux soki ba métis cheveux bouclés wana oyebi passe ya kobota a plus forte raison motaboti ka mwana moko na vie na ye et a perdre mwana na ye yo yebaki ke ba l'école a bien eza na Kinshasa kuna eza na RDC motoko tanga pa du musala buni pona ni le robota ki ba cheveux bouclés te otinda ki bango na Kinshasa ba ya kotanga falo tinda bango ba ya kotanga na Kinshasa Karine Pandora yo kenda ki kuna na poto kuna na Kindumbati lero moni ke Kindumbe esimbi eko so duba na falo zonga oya kotangisa bana no na Kinshasa pona ni yo tangisa ka bana no na poto lelo yo yo ya koloba na biso c'est comme si aux africains te oya koloba na biso ke soko tindi mwana na poto akelo tanga yo ça veut dire ko sali erreur yo koko batela moto yo zana makoki ko batela moto yana bato pe mwana osimi na maboko pe mwana sali crise akufi wana bakoko lobake bazo lobake mama wana asouveiller ke mwana te yo ozana na makoki ko batela moto Karine wana pe quel kambo yo yakaka na ngo yo les rostala ka ba vidéo na yo est-ce que au revoir que te ba vidéo ngo bien les rostala ka ba live ni ne traverser ko na moto uchi ko ped mwana ni moko ya vie na ye ata bana ngo soki ba 10 okondima o ped moko yo soki ba lobi no ba longola na ni mwana no ya longi lokola kwanga ebeli bien te wana yo kondima ba zwana ni ka moko ba okondima oh yo tabola kili kilokola moto liboma ou lo ba kili kilokola moto liboma yo yebi ba maman combien baza touché pour na histoire Alexandra yo yebi pasi nini ba bato bazo mona likolo ya mwana wana yo yebi ba maman combien bazo zala na place ya mère wana sœur wana oya ped mwana ne wana oh mais Karine zala moto ko pe wana peni nini sala kabino yo dzwaka oyo on dirait yo dzwaka franchement yo dzwaka ngo o zango zango te e bembe no na fingo lisusu yo yaka kwa se moquer na bato bakufi do pe mango ya yo moto simba ngo biendeni yo yebi nani asimbela o pema na yo wana yo yebi soki lelo lamuki bien na tongo bana no ba lamuki ezaka grâce ensemble lui il fait sa grâce à qui il veut ezate que parce que yo batte la cabane no bien yo yaka ko binisa baba mi yo na ba vidéo wa pona baba tiaki mwana no repose en paix na mona ki ba vidéo wa ba yaka ko tia mwana no ba repose en paix o lela kino na linga nga te pona bana na linga nga te pona bana nga siko ya yo ni vrai bana wana bazo kufa wana ni ba ndeke ube ba soso e bembe na lobi na lobi